Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci. Nayebi Keboza est belé en train de suivre cette émission vraiment solo, le cola. Yango mo kombo zolo bela vraiment solo, to solo la ka ma solo oyo Italie politique à la République démocratique du Congo. Voilà, biso tozo continuer car à bisa ba tous besoin na biso fidèle internaute que tous les jours, bon continuer qu'on s'abonner massivement na chaîne Nabino Ereka Info TV. Bande bono so bolandaka pasteur Mardoché Malukanga o bolela émission vraiment solo que bolandaka biso. Je crois que lelo toko parler sur la question d'actualité. Il y a des choses zali toko lobela. Lelo toza de 19 lobby ezali bongo makambo ekokatama makambo ya mwana mboka Vital Kamerhe et Trekab ya mokonzi mboka pe le 25 ekozala bongo pona pasteur Mukuna et tolobela susu likambo etali ajout topé kobakisa ya ba molimo ya ba nani ya ba député o balobi ba bakisela bango lokola $2000. Peli susu ba professeur ya Unikine bango basengi ba yebape kofuta bango ata confinement o esili état d'urgence o esili boye ba ke balobi po ba bandela ko esengeli ba pesa bango o eza ba pesa bango $5000. Toko sona nani bolanda invité na ngai. Invité dans la DGCAIE, voilà. Et merci Mingi pour comprendre déjà que Tozali na mona mboka Florent Pezo Azali Bongo un analyste oyo a Zalakata Union sur Nabiso na magazine Nabiso vraiment solo autobeta solo. Je crois que naïe to sur la question d'actualité autour de Boni Papa Florent. Oui, madame Nzambazo Sala, Nzambazali, oui, question qui était mon boulot. Na ba maladie yo donc Nzambeka Azali to ça va. D'accord. Toko tambala moko na sujet na biso et boso tolobaki to lobela d'abord liboso makambo oyo Italie lobby déjà le 20 ezali bongo tokoyeba. Donc fin du match verdict tokoyeba est-ce que ndeko Vital Kamerhe akozala condamné to akozala condamné te. Voilà, il y a question de bosso tokei wana et pona yo est-ce que tango zomona tozonga na mamukie na procès ya ndenge esali toke nanu est-ce que ba juge bazo sala makambo bara kandate pona ndeko na bonga kufaki est-ce que na mupanzi ya Vital Kamerhe o trouvaki nini analyse na yo nini par rapport ya procès oyo ya 100 jours. Bon, on a kanisi procès zokende. Bon, juge ça na candidaté wana na limité parce que procès bandaki non avant même juge juge président procès bandaki non bandaki on a parquet général ya Matete sika bakangaki mais na ndi makambo za ko kende tozomona ngo mwa mugulu ezali c'est-à-dire ba PC invitation il y a le bosso à corriger les erreurs matérielles. C'est-à-dire, commis date mabé, commis des camo. Ngala bande commis tout na kutu. Est-ce que ça qui candidaté à dire qu'après ça bango leçon de morale, toi là ça bango que faut vous la caca juste alors que bango ba monien na likambo. Alors tant bango peut pas corriger, ba PC invitation à mi badé, aïe. Tant voyez ba yoki. Na kati kuna tozaité to côté na maso na bango akati. D'accord. Mais tant baye en tout cas pasteur Mardoché azonga enda côté. Azonga enda côté mais na côté là et quitter l'inaé tant voyez on dirait il y a 4 qui a raison. Kuti staff de l'équipe d'avance ezalaki akiti azope sambote ne kaka soki mokonzi aye directeur la cabinet akiti azope sambote ozo kapena a lelo makambo ezali abi je suis là. Donc aye donc azaki sur na ye moko tango akoti kuna masole bandi kotoka. Tout ali ngonga moko 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures
masolo comme ningeni. Et banda qui précisément ba 13h. Oui, bandi ba 13h. Ti butu. Oh, tu dis mais oy ko makambo nini we. Voilà. Ça dit soki bato ba ko umela eli ko ba makambo so les alliés. Donc makambo ezali bazoko ko loba na ye likambo boye to fundi pona boye po ezala kana ndenge wana. Et bakotala ndenge nini yo bana ko répondre wana. Avant ba mema yango penza na tribunal parce que parquet ye a condamné raté. Tribunal muté kataka. Que yo boye. Ndé bon batu presque mingi baye ka ke bo azo mona mboka azo zonga na enda ko ka denga yelaki to yo kana butu bo ake makala yo et commissaire a commis kuna ba bengi ba témoin et tout ti ya suka na kanisi yem tazo ki mamu alobi que ngai comme directeur de cabinet parce que ti sikoyo azana directeur de cabinet na balongoli été wazaki adjoint ba tie intérimaire pour dire que le titulaire est toujours là. Voilà. Donc, bon, tout le monde, est-ce que, selon vous, étant qu'analyste, est-ce que Moutou déjà à la prison bongo à cause de la caca, il est là à la caca directeur cabinet? En principe, il fallait pas bandawana. Au moins, il n'y a pas de députés à l'année. Ceux qui députés ont un problème, bako banana n'kolongola, ba immunité na ye bakolongola yango yango ndeko pesa ye mais ko pona nini ya Vital Kamerhe balongoli te tilelo azanga na prison kaka bon balobi que directeur à cabinet azanga ba immunité te c'était administratif donc preuve d'ailleurs il ba voter ba poni na mutu et puis ndenge zalaka et puis obi quand était ba matela yango ba kitela mutu apona kiyo akoki pe kolongola yo non parce que yem tapona kiyo voilà donc azaki pena ba immunité mais en tant que directeur il y a cabinet quand même fallait ce qui ngai na moni na cabinet na ngai directeur asali bo na kolongola na ngalo pour épée sa solité to azui na no suspension suspendre comme directeur à cabinet akende skoyo ko débrouiller ba makamu na ye akende ko bon tokene makamwa bon molmo mbongo ke comment on a ndenge déjà ba procès bandaki na makala wana to moni ba senga ki ezala parce que tant baki ezala médiatisé je crois que Bakinos baki awa beza bombe moko kweya pour to yoka ba vérité on a autorité mais to landi yango to landi ba bombe ngo pe to moni ngo nete bimité vraiment et puis babang sangi biso acharnement politique likambo biso to bi OK le gars de Rosala en direct et bima mais tant est commis en direct ngala kanisi batikala ki kaka na matière de justice voilà c'est vrai ba même noir et coquille kozala comme peut kozala te mais na kota là bazo kenena na justice et les kolobanini tant mususu pe bon bato on a pe baza motivé quelque part que bokene kana likambo to bosamisa likambo olanda bozoye kaka bozolanda ndakoyoka eloko liboso kamu ici ba congolais ba somme ya makasi bazotanga au somboui au Cameroun $56 000 on a vu $1000 millions voilà 56 millions merci 56 millions de dollars de l'occasion il semblerait que mon administrateur ya banque il a dit 56 millions de dollars mais il a dit 66 des millions. Tous ont $1 million. Ce qui va dire il y a 100 jours, $100 par jour. Aussi, c'est combien d'années. Vraiment. Bon, Tokangi, Congo est un bongo, Congo est un bébé. Mais comment on a d'abord, tous ont un projet où on a. Est-ce que na 56 millions de dollars? Est-ce que vous raisonnez pour ton année jusqu'à Tabanakou, il y a normalement dans la maison préfabriquée? Mais quand même raisonnement mouké voilà parce que ma maison préfabriquée on est à Mendakoul tout le monde va moi ba triplex vraiment ndeli kambo yango wana kutu na ko section mouké maman moko alobi na bandeko moko abi o bino penza directeur à cabinet pona moi ba million ya ba fa congolais wana boko sambisa ndenge wana ba c'est oh maman eza ba million ya fa congolais te eza ba million ya dollars abi bo mekana ko tchango na fa congolais tamba ebisi des milliards abi mais wana boya zimbo ndio soko
mais on a su qu'on bateau va ça va foutre ba on a nini il y a on a dollar et mazo mata donc pour dire que dans le comme ko samba to bandi ko yoka ba million wana to ko mona ki non moko zena mbo et puis tu crois comment on appelle à moins de 100 jours tu crois comment on appelle changement moko boye pe et mon année. Est-ce que M. Pezoko vous estimez que salaire, il y a un directeur, il y a un président de la République, vous avez combien? Parce que tu vois que le salaire, il y a un président, il y a un président de combien? Bon, en tout cas, le côté du salaire, il y a un makasi. Mais tout le monde a le salaire a fonctionné, on est courant de Naza moi makasi. Oh, belé, bamou bazwa kawana, bamou bayebi ango ba se justifier, mais zaka bambo belé. De quoi permettre que mon tukena moi mon quoi tonga immeuble bondak mon pays à 3 étages. Kamusi mususu yango wana. Parce que na salaire pour na kotonga ndako pasteur Mardoché ndako lokola bo d'abord yango moko nanu ezwa camper temps. Donc ba beto mususu ekauka. Voilà. Donc makamusu moko mona na 1 mois. Muto sali ba exploit moko ba exika buto na limiter na kotanga comme on a été tinezate que même ba allemand ba yibie 3 millions de dollars. Allemand. Donc, azui flat immeuble en marbre, nous c'est où Afrique du Sud. Et où Afrique du Sud, il va poser yango. Voilà. Ça c'est trop grave et c'est trop méchant. Autant peu importe son salaire, à ton immeuble, n'a moins d'un mois. Oui, toujours continuer toujours dans ma solo nabiso, toujours continuer et je crois que nous toujours continuer et bah sujet nabiso isa oyo bah sujet c'est belé otobaki toko solo là. Kasi to conclure na likambo o Italie et à Vital Kamerhe. Ndenge ozokomona makambo ngone iza kokende. Est-ce que ozomona ke ba juge bazokende nango bien to pe ba ngone bazokende déjà bazokende mabe. Bon, on a kanisi ce tolandi plaidoirie à Souka. Moto na moto azomona ye mutu ana raison. Le ministère public a proposé qu'il 20 ans. Oyo ba juge ba kende kotala ou ba pesa na ye. Mais ye petango à lobby que il reste innocent. Pour amoni ba preuve directe que oyo ye aswimbongo asaleli. Ba mo ba preuve directe amoni angote asengi na autorité ya cour ba kiteye pour asa innocent. Alors donc est-ce que ba réaction ya bato ndenge tozali on dirait décision nyose ko bima et ko zala ka moi mobulu ce que bimi boye bato boye ba komona mabe ce que bimi bo bato komona to banana na oya liboso ce que bimi par exemple que ba condamné ce que bimi ba condamné ne balobaki 20 ans ba ko kitango na 10 ans ba ko ba peki to condamné pendant 5 ans et azon sa ba mbongo boye asala ba travaux forcés ne bazala ekoloba wana et ça d'abord na parti na ye baza prêté ya koyamba décision ezali nungu bandi déjà na fief électoral na ye na Sud Kivu kuna moi ba nungu bandi déjà baza prêté lobi kutu babanda ko sa bobo ba ko panza biloko baninga ko sala bobo baza prêté na koyamba yango. Alors côté mususu balaxi déjà ba congolais ba kinoa mingi que y a eu des millions o ebimi balé yango na bandeke ba kabonda ba famille ba kabonda bana ba kabonda ba koko des millions ebimi. Alors ba mo betango ba homona que ba kiteye problème ou baka ba juge soit ba o moni ba millions azwa ki wana alesi bango yango wana ba kiteye. Alors biso to kosenga boye justice kaka esala musala na yango pamba te likolo ya justice nzamba zali. Donc batala ekota na ba influence politique te batala aller to aller te ceux qui allaient ba sanctionner mais ceux qui allaient te ba quitter. Donc aller to aller te en toute sincérité pamba te likolo nzamba zomona biso peu importe ceux qui na nzela ya malamu ata batu batomboka ata batu balobi lokola bino boza na nzela ya malamu c'est dit boza na nzambe kimia ekokota. Mais surtout sali makambo na nzela ya mabe mobulu ekozala mba mususu pe moyen to calmer mobulu wana ekozala te. Donc justice etika la casse justice sans couleur pe étranger.
Justice est la justice sans couleur et tranchée, ma camne ceux qui ne pépélé, ma camne ceux qui ne malamu. Tout ça continue toujours. Deuxième sujet nabiso, exact que Tobandaki ko lobela likambo Italie et net annoncé déjà que likambo Italie a faire $2000 ya robakisa. Du colonna oyo ba député bazwaka déjà. Est-ce que je mon c'est important que ba na moment oyo na oyo tout ça oyo na Congo ta na Congo ninza ba bakisa sous $2000. En tout cas pour na wana na kolobaka ke bazanga mawa. Bazangi mawa mawa pona mboka mawa pona bandeko na bango pamba te parce ma dossier oyebi ke économie eza déjà menacée ya biso oui to ya dollar les lois peut-être près to baka 20 déjà au muna mutaza 19 19 8 19 9 19 6 donc